Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yoleki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sango à Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili to longola e. Edino image Panza Sango ya RDC, Panza Sango ya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sango ya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata mutu tenga ma kokamwa. Edino image Panza Sango Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sango ya Congo Edino image. Sango ya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sango ya Congo Edino image. Kiti nindi chakudidi so taite ba cheka. Donc maman wana akotali kelemba pa edoxité. Donc maman wana akotali kelemba po edoxy aboyaka akotali kelemba pa na ye aboyaka na ye. On comprend? Donc ce que edoxy aboyaka après ce que maman wana akekota simaya Anastasie mwasi ya mbuta lombi. Moni bar moka zalaka na mbuta lombi. Nayebi yango. Ok, sikoyo okola mwasi ya mbuta lombi azalaka na likelemba ya doxy. Lokola doxy aboyaki mama wana akeshi koko pesa ka mbongo pa ya mwasi ya mbuta lombi abwakelaka likelemba pa ya doxy. Sikoyo donc mwasi ya mbuta lombi ozananga nazolanda papa mwasi ya mbuta lombi tango chali kelemba ne pa doxy bazaki na ba kampo ya doxy mwasi ya mbuta lombi ameli doxy 70,000 euros 70,000 euros. Ozananga nasoka tango siko mwasi makambo eleki kala mingi te na novembre makambo eleki mwasi ya mbuta lombi tango azi doxy parce que mbongo makambo boye mwasi ya mbuta lombi aboyi kozongisa doxy mbongo et bien même discussion na Château Rouge vraie discussion. Ok tango siko doxy pe aboya ko discuter afuna ba mbila te obi kama kambo bateka la Château Rouge wana mbalo bateka ba biloko na ba bateka wana moya afuna pa mbila ezala te et docteur zuka calme exact mwasi ya mbuta lombi alobi boye doxy avant na pesa mbongo na il faut senga pardon ozananga doxy alobi ok premier te kola yo omelinga 70,000 euros mais yeba mbongo na ngana ko pesa ngango soko pesa na ngai te mbongo na likelemba pesa pa na ngai na ko kanga yango docteur ni mama wana te ozananga bien histoire ndenge yali sikoyo mwasi ya mbuta lombi akangi aboyi sikoyo okola monaki azwi mbongo de 70,000 mbala moko akati kotia likelemba pa doxy. Et docteur dit mais il faut continuer kotia mbongo po fo ngana futa bato batiaka balikelemba wana donc faut continuer kotia boyi yango monta wana esikoki na 45,000 et donc premier doxy kutu na mbongo na ye moko batango bazolia azoko futa bato na mbongo na ye moko or que mwasi ya mbuta lombi amelie 70,000 euros makambo nano bayali vérifier bamata soki bayi makambo oyo et donc ça loba te afunda te eloko moko te mama wakoni wana siko ntango aye koya pa doxy abali osala batrouble na zando et doxy ayebisi ye boye mama ngai nayebi yo te ngai naboyaki kotalikelemba na ngai ozonanga ngai naboya kotalikelemba na ngai nalingaka mpo nayebi te
batiaka 3000 € par mois nali kelemba wana mbala moka dosi tanga boyi na ye akota ye pe tanga moni siko mangala mo ya alobi ngana sana mbongo na ote mbongo na yo eza pa Anastasie ozona oui ouais nazolanda maman wana ayaka chaque fois ko menacer Doxy na Zando na Château Rouge chaque jour mais Doxy ba melie 70 000 € alobi eloko moko te oui yango tike Doxy dit mama ngana sana mbongo na ote mutana mbongo na yo mwasi ya mbuta lombi sikoyo mwasi wana azoboya kosenga mbongo na ye pa mbuta lombi mwasi Anastasie wana sikoyo yo pesa mbongo pe Doxy te komo ya kosenga ndeko mbongo pe Doxy kende po ya muto pesa mbongo senga mbongo omalika mona ngani yende nga yaki mukwana Zando ya muto abandi ko beta Doxy bambata nelongi batu ba témoin ya muto abandaki bitumba ye mutu abandaki bitumba alo bomona ko ye mutu abandaki yango et Doxy abetaki ete ye mutu abandaki tanga azokisi tanga abeti Doxy eloko et Doxy donc azongisaki moi mama na makamalo bakela apesi donc Doxy e lokuta donc na so 100% lokuta moni ngande ko ye vie na ngai ome papa na ngai bango tuwa na yili bango na pa na Chine baba yana ndako na ngai na Chine basoma biloko elle bango tout restaurant rouge comme na isa bayebi ngai donc maman na makamalo bana na yalo kuta donc et Doxy ameli mbongo te mbongo na ye eta pa Anastasie donc na minito sikoyo Anastasie to luka okola Doxy akanaki mbongo 70 000 45 000 € wana atika nyonga Doxy ya 30 et quelques atika mbongo ya 25 000 €. 25 000 €. Sikoyo na minute to baboye Anastasie wana apesi mbongo ya Doxy fallait semaine basilisa yango sikoyo après Anastasie sikoyo afuta mama na mbongo na ye po mbongo na ye pe Doxy te sikoyo mama wana azoboya kosenga mbongo epa ya Anastasie po babanga Anastasie wana babanga ke pona ni mais ana moto ti mama na moto na moto makasi ana moto donc yeti azaka so emeli mbongo okosenga mbongo na te musana ngo asaka Anastasie wana ya melaki mbongo de 70 000 ya kasali alingali ya mbongo na te et donc ça pour vouloir ya alingali na yesa ya kolia mbongo na te il faut azongisa yango yango pa azongisa yango yo lia mutu 70 000 €. Bati ka boyeka ko wale yo batiki ko pa yanke na zana mo bima tutu babanga mama mwasi wana ba tu babanga e komo yo olia mbongo mutu 70 000 €. Oyebisa mutu wana na ko pesa yango te il faut yo senga pardon omona ngo wapi olie mutu mbongo 70 000 €. Et Doxy sobo kena Château Rouge otudi histoire oyo batu bayebi yango mondi batu ba kutalika mango po bayebi ke mama na zana tort opesa ki mbongo pe Doxy te opesa mbongo pa mutu mususu donc et Doxy botira ko mwana te donc kamunde zalo yango wana ele kamute ko dosa bebe mbongo no soki to lobeli yango parce que to moni ke komba Doxy mteza eza na liboso makambo wana ya les qualités allez ko la vidéo ka biso ba congolais allez ko la vidéo pour se justifier archi faux et Doxy ayebi maman wana te ayebi en tant que batika na Château Rouge oui et tant que batika na Château Rouge yango ayebi mais ka yeba yebo no akozali kelema pa Doxy te mbongo ya maman wana ezapa ya mwasi ya mbuta lombi Anastasie achaka mbo neti ngana yo boy neti lomuni yo boy ngana ko tali kelemba na yo ngana ka luki camarade na yo mo confiance acha mbongo pa na ye o comprendre siko camarade wana tanga melinga mbongo ngana yo yebinga te yango siko dossier 45 000 € wana po ba melie 70 000 €. 70 000 €. Siko na mbongo mamelaki 70 000 € a récupéré ça quelque chose moi ndambo kasi yeto yango siko yo akangi 45 000 € wana Doxy akangi yango po ya mbongo yeta ngamoni ke ya omoni mwasi yana mbuta lombi ya kanisa kike no amayele tango siko ya melie Doxy po Doxy amelaki 70 000 € na yake lingaka zwa
ya makambo wana ko dater tout est on comprendre ouais alina joie eloko mo ba suru joana ya yebsono ya kangala ko pesa yango donc abana osala bo pa mbele mbongo wana tanga pesa 70 000 euros muta changer muta komi million na ko pesa mbongo na te si na pesa mbongo wana fa osanga pardon est-ce que ça la vraiment mais bazalaki na problème te pas le problème te rien comme problème rien problème te donc eza mutu akina na boule que non na ko melaye yango melaki mbongo wana 70 000 euros mais donc ngamuna omochi lelo ngamuna boya donc ça la vidéo et ali ngai na boyi ngabi ko sala vidéo te yo fanda tika ya lo baba yo sana na doxy ser na ngai ser na yo ser na ngai ami tu que la Facebook au mona ye document doxy voisin c'est ma sœur ser na ngai siko ya zue belambo ngana meli muninga yango mo siko okola mwasa mbuta lombi muta ko senge mbongo na zate mwasa na banga kaye ako jamais ko senge mbongo do ya na système ça million mbongo vidéo jamais que c'est la vidéo so même que na chute rouge au tire ba tout ba sere Jeannette Constantine bango tout bazawana ba yebi histoire donc maman malobi c'est les pas ce que hier pas que c'est la que c'est un mbongo na ye et pas Anastasie pour hier mutabana ko tueli kelemba et doxité donc Anastasie on va passer 45 000 na ye mais na gaji semaine yo ba ko pesa mbongo doxy mbala moko ba ko tika ba ko manga ko sila so pesa mbongo na ye siko Anastasie ko lukazu sa maman na mbongo na ye c'est chaud hein le kambo yande ngwana chaud hein c'est chaud. Merci Nekonama. Merci vraiment na ndengo éclairci biso. Tolingaki to zo mwa muke mwa ba to zo mwa muke mwa biyano na kati ya makambango po sali pasi mingi komona mama zolela pona mbongo na ye. Oui, to monika ba fini. Oui, ba ko pesa yango ba muto ko pesa yango eza Anastasie, eza doxité. Muto ko pesa mbongo na ye wana Anastasie. Anastasie obi mutalombi bari ya mutalombi wana ye azambona na ekuna tu mama atali wana mama na courage boy so ba besoin na téléphone bo tuna ye akende akwanya so ba ko zambongo na ye pa Anastasie azobanga na Anastasie pour nini bon wana biso to yebite yom to yebi osala kala bango yom to yebi azobanga ye mais to yebite ya ndena explique wana bon papa na merci vraiment. Merci. Merci papa. Merci papa Langai David. Merci ndeko. Na kozota mingi de poza musala. Merci. Merci en tout cas musala malamu hein. Merci pour l'émission, merci. Merci merci David. Bon bomoni David auti ko solo la moi muke auti ko éclairci biso par rapport ya makambo yango ya mbongo wana to monaki mama na biso Azolo Bella. Comme ça, tous merci. Merci Balanga w.pandasangwa Congo. Bomoni quand même éclaircissement ya makambongo. Wana auti koloba azali frère. Azali vidéo wana na kati ya hôpital. Alobaki ke doxy faut a devoir yé 45 000 euros. Na 45 000 euros wana papa oyo auti kokota David auti kosolana biso ke eza doxité mta kopesa mbongo wana eza mwasi ya mbuta lombi vraiment ba version tango likambo ekomaka ebele to kwa kize mutu te biso toza juste pour to nga souci na nga na ba avantage ya likelemba na des avantages nango mais toujours ba version mususu oyo ezalaki ya kobombana yango vraiment kulutu majela ozolanda nga na minute 5 étoiles de love soko ningo participer 5 étoiles de love yo za mona ndaku kota to solama mitoye ba avantage nango za nini na des avantages boyoki ezalaki 70 000 euros oyo mosa mbutalombi yazwaki epai ya doxy pe asali yango po ete bazo devoir ye 70 000 euros yango mama na biso oyo apesaki mbongo na ye epai ya mama Anastasie siko fa devoir pe côté mo 70 000 euros
yango bomoni ke mbutu salami na makambo ya mbongo. Vraiment reste à vérifier. Ngai na bino tozo solola po toyeba makambo le kaki ndenge nini. Soit disant maman na biso mtabanda ko beta doxy yango babundaki. Ngana bino to mona bitumba te, ngana bino to moni kaka video ozo circuler sur Facebook. Yango nde to bito meka ko bendela ngo moi film to yeba. Est-ce que avantage ya likelemba eza nini na les avantages nango? Yango na kotsama mulolo parce que poto souffler mamuke to tsama mulolo soki mutumsa ko kota akota poto suki se mission na biso. Merci to tsama loyembo moko pour kitabiso mamuke moi attention hein? Merci à toutes. Ouais, tranquille. 5 étoiles de love. Émission là nous les bien la moni. Elle est très bien, ouais. Elle est très kitoko. BBC Rose Odia. Merci. Ba maman langai na sengi na bino ko tato solo l'avantage jali kele malade des avantages. Mais na zomo la bo manifester te. Ma plein 5 étoiles de love na mona manifester. To tuko ya papa liboso, siko to yami 5 étoiles. Fallait beaucoup tato solo la ça la moi bien. Totoka témoignage, mais témoignage, il y a papa na biso quand même, et lobby m'a embellé, hein. On a dit en hein? Et lobby m'a embellé. Il y a vraiment un sous comme ça là et tout. Avant qu'on le la faut qu'on menait plus en plus d'enquêtes, quoi, parce que si on menait enquête, on a un sentiment comme ça là et tout, après, c'est pas trop bien, quoi. À éclaircir beaucoup de choses. C'est pour ça d'expliquer, na bakisi commentaire te na longolité, na lobeli o na moni. Yango wana nde c'est important. Parce que ça la batu mususu soka moni likamande ngwana Yesu ali. Amemi ngo pe na ndenge na yo. Moni siko peste ko kufa to bando kufa basoni. Oui, c'est ça. Ba place yango. C'est ça. Ngarazangi muyara bikisayo. Na kotika vite fait, na kotika pendant 5 minutes pour qu'on a posé question par rapport à Makambo. Si. Lelo toza libre mudalinga kota koti waza posa kota asenga demande au kota na ye. Ah, Bibiana Estrella Zalaki, Bibiana Estrella par coaching. Sangoyoki olingi kokufa ngana zangi nguya nabikisa yo na stesi Edito yemba bibi tika to yemba la biso ta boye na la pa mamutu te. Mais quand on a un orchestre moko boye non? Ah oui non na ko ta orchestre ni non il na fond lisa orchestre fongola to yemba la biso. Encore ma monsieur est sous rentable été. Donc il a fond c'est dans orchestre moko boye aux années na premier rang quoi. Et ça lo bien makasi. Bayembi base belé. Makasi. Bibiana Estrella. Babie moko na pointe Bibiana Estrella. Dis le dos Kende. Lobby? Kende. Elle que Moustika. Merci 5 étoiles de love, merci vraiment la participation à yo. Masolo na biso alelo ezali ki tout sur la raka avantage yali kelembana des avantages.
Alors to chuko mona papa na biso au chuko le kavan yo a solo li ya yebaki moi ma solo yango ameki ko éclaircir biso. Alors reste à vérifier to vérifier sous to landela parce que ya lobi azali leki ya doxy doxy aza femme moi si oyo maman na biso tango asalaki vidéo akizaki azolobela si azolobela ke yene mfa de voir ye mbongo wana somme wana munene wana oyo kutu peut-être non peut to simbia peut-être non peut to simbia ngote eza pena tellement mukuya yango yepe apesi version na ye alobi eza doxy artikala ko mbongo ya mama wana te mama wana fo azwa mbongo na ye epai ya mama Anastasie yango tubakisi pilipili te tubakisi mungwa te po ezala te ke dino image asalaki émission na ye ataki kutu commentaire alobai kutu boyeboye ngai juste nalingi na ye ba avantage na désavantage. Alors maloba epai na yo 5 étoiles de l'or. Alors biso ba donner la même question hein. Non comprendre oui que là na yo ki ba somme ngo ba tiaka tous les mois c'est impressionnant. 3000 € tous les mois. 3000 €. Ouais, oh. Allô? Allô? Vas-y. Allô? Eza ba appel les okota. Allô? Oui, nganaza. Nayoki. Ba obengo. Allô? Oui. Oui, so benga ngai, nazo. Ouais, vas-y, loba. Mais oui, mais si ba Allô, nazo kayo. Si ba obengo zo kangate moi tout soit bien zaté. Là c'est bon? Bon, nayoki siko loba, nazo ka. Oui, na bibo eki. Oui, c'est bon. C'est bon hein. OK. Na bibo eki ben voilà donc Oui, c'est bon. OK, d'accord. Donc en fait comme dans la kinanga et ça décalé na yo qui montant on de mona trouvant mon na nga sa maquillage tout vite fait parce que montant na trouvant quand même c'est impressionnant. Oh comme montant 3000 € tous les mois. Non, et pas les rentable ou quoi là donc vraiment je me vois mal vraiment appeler ça 3000 € tous les mois. Moutango aza ne peut banqueter rien du tout mbongo et reporter quoi. À la rigueur, on a préféré que na tiaka mbongo na la banque. Nebi que chaque année comme ça et tout ce qu'on tient à 3000 € comme ça et tout à côté chaque année zo bot le intérêt. Ce qu'on a combat des buts comme ça et tout ça tontine on a comme ça et tout c'est quoi le but parce que normalement ce qu'on lié une grosse somme comme ça là et tout. Na ba collègue na pas ça ba tontine on a lié une grosse somme. Après somme on faut rembourser un peu l'autre pas lié non. Si, ça oui. Et après, si il faut rembourser, il y a mis bala lia. Faut que ça soit mis ça toi lia. Faut que ça dépasse aux combien. Alors, ce que vous avez gagné quoi dedans? Parce que imagine si par exemple, binonos bo pesi na lié. Là na lié comme ça et tout na zumbo on a dépensé en haut. Si vous avez on a couru sur le ça te prend un moutabi balé. Et alors, et comme un problème. Donc ça veut dire. Et comme un problème, handicapé baninga. Mais ça veut dire qu'ils ont rentabilité. Ce qu'ils ont rentabilité. Bon, j'espère pour l'angai réponse n'angai ali rentabilité l'ango peut-être dans moto ali à liboso ce qui allié à cause ça va besoin naïe mais il faut ça aussi businessman mais bon on peut passer par businessman hein, attention hein. Mais oui mais y a un peu ça va somme moi. Mais oui, mais regarde, toute façon, si on l'a dit trop, bah, il sort à tontine et créera toujours problème.
rare comme ça, tu sort à ton tine tournera très bien comme ça. Même quand tu vas payer ça à 50 € tous les mois et finira toujours qu'un vinaigre. Et qu'il y a toujours problème. Donc, ça veut dire que Mouto Aliara Mtaliboso, Azaka, Mouto Aliara Mtaliboso, Azana Kama chance dans Aliara Mtaliboso, mais en même temps, à Komaka, Piaker, pourquoi? Parce que mon allié, faut payer ça, moti, pas, tu sais, comme a-t-il la Moutasuka. Moutasuka, ça va souvent dans l'Ibabé comme ça, et tous ceux qui va avoir Moussouba Kalé, n'a pas soupe, l'ambon, on peut s'atter, Moutasuka, peut c'est un bon, on est à Perse, au moins, là, on ne pas lié. Alors, pour moi, c'est pas rentable, cette histoire-là, et à rentabilité. Et peut-être ça on a cop mon habité parce que na mon abaté ba proposer ngo na refuser ngo na préféré na za coupe na problème na bancaire que na ça na problème je sais pas la préférence ça problème na bancaire que na ça na problème na mutu quoi parce que ce mois na 3000 €. Zo imaginez 3000 €. Au tient 3000 € tous les mois na compte. Na année déjà au bout de l'intérêt à combien? Donc les autres intérêts comme ça et tout, tu touches même pas les sommes que toi tu mets à côté. Aux autres utiliser car intérêt comme ça et tout. Aux autres travailler avec intérêt les autres côtés là comme ça et tout. Moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus rentables comme ça et tout pour ça l'économie no yo mon à banque qui est au bando salaire. Parce qu'il y a un belé comme ça et tout mon à terre nembo on a banque mais à jouer à somme mine comme ça et tout na li kelemba. Et ngay dépasser là comme ça et tout. Il y a un ngay comme ça tout si c'est possible. Mouto a dit que les basoki o ayebi makambo ya biso akokota a expliqué biso eza rentable par rapport à quoi parce que moi na trouve à qu'ils ont rentabilité. Là pour moi qu'on pose la rentable comme ça tout faut tirer un bon on a compte les banquiers ont géré les comme ça tous autres à 50 un truc comme ça et tous autres le intérêt aux autres on y a intérêt. Mais wana comme ça tous autres pas problème. Et votre pas problème mais dis non je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi hein? Pas yo sur ça déjà likelemba. Nga une fois la sala likelemba ta on a liaki la mona ke sengo nango mais ko zongi sa sikoyo. Et comme les ngai bilingambi et comme les ngambi parce que na moment oyo osali ba besoin ozalango pour ça. Oui. Alors sikoyo faut ça l'effort obanda ko yeba ke na fin du mois faut zongi sa mutu moko oyo atira kiyo. Donc, so businessman te. En tout cas, on s'est retrouvé que au te qui va bien ganda oui. Si. OK, si ça va bijou. Pourquoi oza mbongo ya kozongisa la moninga. Ozomona. Avantage nango bango ba avantage nango par rapport à tala ba somme o ba otia ba otango pour rien te. Mais malheur nango ezaka parce que ça déclaré té. Ouais. Avantage nango soko lié et ça la c'est un avantage. Ouais. Mais soki au lié na noté eza peut déclarer té wana soko ba des avantages nango. Oui, c'est ça. Donc cela veut dire au tiambon au place mo boye yo ozondi ma risque nango. Si. Zomona. Soke simbi te na ebito soki okufunda mutu e pa ya nani po mbila arotuna yo hein. Arotuna yo bon wana ozuli yango wapi comment tous les mois okoko viser de telles sommes comme ça et tout. Déjà quand mbila so akanyo comme ça là et tout zaka na somme mo ya 1000 € na poche a comment poser la question ozimbongo le wapi ozimbongo bele wapi ndeni osaki posa na 1000 € na poche non des trucs comme ça et tout et créer déjà un problème si ko ceux qui osali kelemba comme ça tu sais ba yibi ombongo ba li ombongo comme ça on porter plainte toi parce que les ozo ba der somango mbila zo biso il faut prouver somango osala ki nini osala ki quoi comme business des trucs comme ça là et tout donc impossible de porter plainte. Donc, il faut aussi ça m'a encore entre bino. Donc, ce qui nous a décidé, mais ça, on a encore vraiment le bible et Québec, on a relié dans un bon, ok, dans nulle part. Donc, on perd de bon, on a vraiment la blague, quoi. Mais si tant qu'on perd de bon, on a conséquences dans vos années. Mais conséquences dans vos années, Nina. Mapa elobini parce que là on a mona ba commentaire bien dans moi ka mapa komi là musu mapa pesi ka moi conseil za tout à mapa na somo na répéter
Mapo a commis, c'est bien étoile. Non, c'est là. Mapo, nazo mona répété, Mapo. Nini kimaki, yango nazo batsango likolo pona mona place to komi. Ouais, Mapo soki na komi, mutu ya liboso akosalela mbongo. Ah, Oui. mutu ya liboso akosalela mbongo. Akozongisa malembe. Oui. Akosalela mbongo akozongisa malembe. Oui. Eza neti crédit sans intérêt. Oui. Mutu ya liboso akolia akozongisa malembe neti crédit sans intérêt. Après suka ya suka eza neti o économiser après que Mapo Zokere falo kota na émission to solo là. Mais il fallait qu'on t'a expliqué parce que Moutali Bosso soka lié abandi rembourser petit à petit, c'est bien ça, so rembourser petit à petit. Ouais. Mais dans ce cas-là, vous me dites que nous reçoit crédit à taux zéro. Et ça n'a pas pareil, aux un crédit moi il y a taux zéro comme ça là et tout au ABC banque que na lingi tous les mois vous retirez autant. Et ça n'a pas pareil parce que si on a crédit à taux zéro na et relouquons va problème té. Et le problème té et le ko soit na té et on look là té que on va nous publier vie comme ça là et tout, c'est ça les problèmes. Ceux qui ont le crédit comme ça ils doivent rembourser petit à petit. Souvent le bini mutasuka skoni, mais ça appelle le quoi crédit les crédits to à zéro té. Parce que mutasuka ko soit peli babe ya. Akomi yasuka ezaneti au économiser après au lieu sans engagement il y a kozongisa après sans engagement kozongisa lisusu mais après ce que question na ngeza que ceux qui ont lié ceux qui par exemple na lié na bibo na tiki na ngai na ça na droit bon oui mais pour oza na droit na soki na soki comme na suka oza na droit longwa na yo. Mais na katikati wana eza rentable. Donc ceux na lié mbongo na nga na suka na bibo eke likelemba na bino esili par exemple na lié 15 000 na nga na bibo na longwe na nga na kena 15 000 na ngai. Ça c'est possible. Ah ben donc eza rentable pour na mutasuka alors. Ce que ezali ke mutasuka koko kende na e comme ça et tout na mbongo eza rentable na mutasuka alors donc na préféré za mutasuka parce que muto a liboso eza na ngo rentabilité. Muto ya mi muto mi ba eza rentabilité, troisième eza rentabilité donc mutasuka eza rentable. Ah nazomona mama Vero Véronique Vika azolanda biso na peso bambote peso zali Mapo Zokira komi ba indien Mapo Zokira bi ba indien na ba chinois basalaka nini Mapo na monika ba indien na ba chinois na biso basalaka nini ba indien na ba chinois akomi boye ba indien na ba chinois bango nyonso bafungolaka ba boutique grâce na yango mais grâce à tontine mais ça quand même un avantage hein ben so eza un avantage ngala moni ne Mapo ndenga expliquer mutasuka nde mutaza un avantage à bien donc so lingo kota na tontine mo comme ça et tout ko za jamais mutaliboso za no mutasuka là oza mutasuka ozwi mbongo wana nyonso après maman o arrêter tontine na yo oko sa business na yo. Donc là, à la rigueur, je comprends. Bastard Congo, merci Roger. Merci Roger Kabeya. Merci Mapo Zokere. Mapo Zokere, pendant la idée na yo, ça va très bien. Il faut na yambo na plateau to solo la penza. Ma solo ya ba maman et ça la moi bien. Mais Mapo Zokere abini ba indien na ba chinois ba vivra na ba sa business na ba tontine. Si ba sungana ka ba eda na ba tontine wana. Yango de ça la ke ba funga ba boutique ebele. Ah. Donc, ce qui est bongo, alors ceux qui battent mon ango est rentable. Moi, je respecte les gens qui va trouver qu'ils sont rentables parce que pour moi, on a trouvé ça rentabilité. Nana ba collègue qui va ça là comme ça, va expliquer nambala et tira ngate comme ça parce qu'on a trouvé ça en rentabilité. Pour moi, on a trouvé que toi, on a chance aux en Europe.
possibilité, il y a beaucoup de choses comme ça là et tout. Au cas où crédit non taux zéro. Si na banque do ba boyo ko na ba banque belé au se renseigner. Au final au crédit non taux zéro, au foot à petit. Donc au foot à crédit na oté et tali kaka yo moko na banqué comme ça là et tout. Les bazo tino ba courrier des rappels. Kaka yo moko ezate ke o ndenge eza neti boye likambu et comme bimasco na ba réseaux sociaux ba tino ba komi ko s'intéresser na ba komo lo ba comme ça et tout, tu vois. C'est ça que c'est pas bien. Waneza au moins ba kombo et comme robimebele comme ça et tout ça la sérieuxité. Mais ça qui est la sérieuxité quoi. Mais si ko so zo ke on a banque. Ils ont beaucoup miné toye ba na banque. Le so na nyongo na mundele ne toye ba ke na nyongo na mundele. Mutoye baté. Mais lorsque comme ça on a noir, bah ça les lié aux vidéos. On a que ils sa réputation, ils ont ça va combat. Donc ça c'est pas bien. Donc là pour moi, naza toujours contre la tontine là je préfère comme ça et tout que ça na mbongo nanga na tiaka à côté et bot langa ben intérêt. Après ce intérêt n'a comme ébélé comme ça tout non, je touche pas mon argent, je retire mes intérêts comme ça tout, je travaille avec mes intérêts. Ben intérêt n'a ce bandi ko bota comme ça et tout, et autres permettent comme ça na ça sous à côté, ça fait que nazo enrichir encore beaucoup plus que ça quoi. Parce que bon wana comme ça tout ça par exemple ça aux 15 000 euros na tontine. Vous avez vu que moi on a banque exacte, on est na banque. Aux 50 000 euros na tontine, on a banque ndeni. Et ça mbongo bando vanda na maboko comme ça. Là on vanda mbongo na maboko, ça fait que tu vas le gaspiller plus. Faut une intelligence comme ça, tu es bandé no gaspiller mbongo na pose la rentable de coach la ko ba mileki mususu bani. Bon moi siko so za siko na maele te bandé no utiliser mbongo na te comme ça et tout. Et si les lieux parce que na poto comme ça tout même sur entendu des trucs comme ça et tout. Les jours qu'il y aura des contrôles, des trucs comme ça là et tout. Les gens ils vont dire comme ça et tout, et toi ils veulent trop mundele et tout, tu vois là. Les jours d'ailleurs ça va contrôle des trucs comme ça. Faut prouver. Au fond, c'est un restaurant, des trucs comme ça. Tu vois, ça va créer des problèmes, des trucs comme ça. Il y a moins, faut, et là, on a beaucoup mieux comme ça, tout que aux autres tiambons, on a à côté. Aux tiambons, on a à côté, aux autres, qui comme ça et tout. Après, au travail, en gros, il dit, non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, vous avez raison, 100% raison. Pour travailler na biso bato moindo, ils aura toujours ba kokoso. Yango lelo omoni kokoso pe salami par rapport à basoma minene bongo koyoka yango na matoyi eza penza malamu mingi te soki mama na biso ko récupérer somme wana e usala biso pe sengo mingi mais soki akozwa yango te komi pasi mingi zomona komi na pasi mingi somme ndenge wana eza lopango na Kinshasa. Ben oui, vidéo moi ça quand même mal au cœur, ça touchant parce que moi c'est plusieurs fois au monde comme ça là et tout, ça touche quand même quoi. Et après aux monde et bangio et ça te fait peur comme ça là et tout pour le baboué. Pourquoi tu as tontine moko comme ça là et tout, tu te poses la question quoi. Tu dis déjà bah maman au coup tout baza déjà na maîtrise nango comme ça et tout, bah se laisser voir marier tonton ou tu témoigner comme ça et tout, on comprendre un peu comme ça et tout, mais nous on rentre pas sur cette jet là parce que tu es évité parce qu'avant au ça jugement faut yo les décant. Là non yo qui les décanté donc toi na droit au ça bah jugement il y a opé son opinion des trucs comme ça et tout bah selon les faits auto yo qui maman lobby comme ça là et tout. Et ça lui passe comme ça, tout le monde, la maman, la bongo, comme ça, et tout, quoi, somme à mouner, bongo, et qu'il n'est pas comme ça, là, et tout. Donc, nous, on l'a vu comme ça, donc, on somme là, quelque chose, quoi, je sais pas, on somme là, quelque chose. Il y a déjà les Nathalie vidéo, vraiment, ton titre, dommage que ma peut azater comme ça, là, et tout. Il à quoi, quand t'as comme ça, tout, vraiment, il y a bien expliqué, biso, ce que je porte à quoi, ma palobi muto liboso nde bénéficiaka po asalelaka mbongo azongisaka. Vous comprenez? Oui, muto liboso a bénéficié après maman bando zong sambongo. Abando sambongo peut permettre bamsusu balia. Si. Et après Moutasuka, on a trouvé Moutasuka ça mieux. Si j'ai bien compris comme ça, tout Moutasuka l'air à liembo on est par exemple quand Moutasuka a lié 15 000 euros on après na bisibino. Et dit non à partir à l'élo na souki na so participer donc na droit ya aucun na 15 000 euros na on participer sous na rien, c'est bien ça. Si. Voilà peut-être bongo. Alors ça veut dire que on a trouvé que Moutasuka ne Moutaza azo gagner plus.
Moutasu quand on plus mais avantage à mon condé ma pas lobby au moins ils sont dans les besoins au sein de leur mot boyer et ça là bango bien parce que ba PCM bon du coup bala moko sali posa wazaki nango vite fait mais azaka makasi na kozongisa nanu nzanga merci vraiment Elvis Matosi merci ozalaka ne makasi kozongisa poso ozongisi te au perturber makambo mais so ozongisa na yo en tout cas et kenango bien mais ezalaka passe pour moi des murs on dit kozongisa alors oui on va dire kozongisa score ba 3000 ti donc elle ko la ba peso ba mbongo na bango simbela bango omoni non ko simbate et au simbate parce que là comme na perte mais aujourd'hui il y a déjà 15 000 là après si mana moi des murs on dit 3 000 au tiers na moi des jours on dit 3 000 ah non si et ça va bongo o comment on se score baninga o batela ki yo mapa lobi oui mapa komi soki olie na suka yo mutu okotombola na likelemba ya mibale donc double soko lie muta suka donc na tangu likelemba kobanda yo mutu olia soko muta liboso. Oh, mais donc ça veut dire qu'on bakangi on a otage, donc impossible à okende. Ba peso bilengi te. Non, parce que non, lingi so na zimbo na ngawana na kena ngai na sukisi qui nino donc na droite donc na okangami na otage. Ozana droit au kata na yo tika na yo likelemba. Ah ben voilà. Ozana droit. Si. Ben oui, donc on y na o mutasuka. Bon, donc mutaliboso moya kende zate se mutaliboso akei et comme problème. Parce que oza mutaliboso faut participer pour baninga pe balia. Si, mais tant que naza nga mutasuka eza on a problème te donc na lie na ngai après on a bisi bino bandeko na lingi bino mingi to sali business moya bien. Nga pa nga na suki na nga bongo na zu 15 000 na kei na suki na nga bongo. Donc soki na droit boy. Alors, il y a un bandingari moko dans ça na bango balinga na kota na tentom na bango soki ni na bango il y a 50 euros. Likelemba tontine na bango il y a 50 euros. Na okende okota na ebiso nga lianga mutasuka ali mutasuka pe bango na kabwe na bango parce que na moi mutasuka ça beaucoup plus rentable. Comme ça na eba méthode plus rentable par rapport à nini par rapport kasi yo tsela ki baninga ti yo pe faut pas son soka era ça un peu bizarre quelque part c'est ça mais c'est ça ozomona oya lokola eza lokola ole voilà na zona droit okende nanga mapo alobian na yo comprendre mapo eza lokola ozobombisaka mbongo no pa ya mutu moko boye ole bombisa la banque obombisa pa mutu moko boye donc obike na chaque fin du mois na pesa mbongo na pa mutu moko basimbela anga. So, comme si on joue au calculer 12 mois, oui. Au calculer 12 mois, pendant 12 mois, on peut 50 euros par mois à Bombelanga. So, donc, comme on a 12 mois, on peut si on se met beaucoup. Oui. Donc, mais avantage, vous mettez en la banque parce que c'est donc pareil. Donc, la banque coûte bien parce que la banque, tous les ans, ça dépend, il y a somme on a compte comme ça et tout, on tire l'intérêt. Même à temps, on a 1 euro, tu as intérêt, il y a miette de centimes. So, on a 100 euros intérêt. Chaque somme, il y a un montant d'intérêt. Alors, vaut mieux que on a banque, on beaucoup mieux. Ce qui te donne une explication, tu peux ça aider, non? Que, aux autres bombes, ça on a pas tout mon robot. Donc, il faut monter en a banque. Parce que, les banques, les banques qui sont à côté faillite, parce que tous les mois, ou tous les trimestres comme ça, banque a la biso papier moi ils ont leur saké na compte sinon on a telle somme de trucs comme ça. Banque là ça à côté faillite comme ça au coco taqué comme ça il to la kisi ben voilà na zaki na quantité na montabo na compte na montabo donc na lingi ba rembourser nga l'état à cause de dette ou en charge comme cela et tout bako rembourser yo. Sikoyo soki mutu oyo azosimba mbongo aza trop lukoso azwi mbongo bata utiliser sikoyo ko rembourser. Comment ça va être? Ça veut dire que oza perdante.
Si. Alors, ma pose ok. Ma pas commis eza bongo. Po eza neti moi obligation. Mais na blague na ban oui na banque oui eza neti obligation. Oza obligé eza neti obligation. Oza pas obligé te. Ozomona donc ça on a blague on a blague mais vous avez pas obligé de oui donc avantage nango et ça moi avantage ça peut na moi des avantages mais bon to lo banini on de ko biso oh ba maman la biso ba oti ko e uti ko lekela maman la biso vraiment eza pas si mingi eza pas si touché et touché énormément soki bato basala yango bazo trouver que eza rentable c'est mais tant mieux pour eux mais moi le jour d'aujourd'hui comme ça et tout n'a pesé les pour et les contre on a trouvé que eza nango vraiment pas trop rentable et là on trouvant eza nango eza pas trop rentable pour moi. Et après, ceux qui se retrouvent comme ça et tout, c'est bien. Mais ceux qui ont ma vidéo circulé comme ça là et tout, ça fait un peu peur. Donc, ils ont bien été comme ça et tout, et comme ma vérité, mon sous, donc, tu vois, ça fait pas propre, quoi. Donc, ça fait que, donc, ils ont la kisake, mbongo ya maboko, et créer toujours quand il y a un problème plus tard, quoi. Et ça toujours na conséquence nango na ndenge mo ya mabe donc mbongo to pesa ka na maboko comme ça et tout un jour et koko za la paix toi batwa na osimba mbongo na moni ki na pe na crise moko comme ça tout na ko utiliser pe mbongo na utiliser un peu mbongo comme ça là et tout na okaza au fond du monde na ba oui na ko zong si la bango tika utiliser en attendant d'ici là na kozong la bango et ça fait que ben voilà amitié corde au cou na zo ko apé kozong ça sous soma batute on a utilisé qui tu vois ça et a toujours et a kana risque hein ça kana comme risque mo quand même histoire ngo mais so il va s'y trouver na bango rentable là-dedans donc on n'a rien à dire hein on n'a rien à dire. Merci 5 étoiles de love na moni to komi na suka ya masolo na biso bientôt to komi à 23h au photo là la lobby misala yango Annette Beauté merci na ndenge zo participer na émission na biso to no solo la lisolo li kelemba vraiment li kelemba ils ont un avantage nango ça peut na des avantages nango par rapport à maman na biso oyo asili ko sala vidéo que bazui bali ko pesa mbongo na été 45 000 € et ça ne peut pas passer kasi ndeko mobali moko akotaki a éclairci moi muke masolo yango bon to Rolanda to yoki yango mais to vendela yango te to betela yango pe CTT po nzela ngoza mulai po mutomdo apesa pe version na ye yango 5 étoiles de love to comme na suka ma pose okere to comme na suka vraiment merci déjà n'enga participer à apporter biso ka moi un plus pardon il dit on a coupé la parole na n'enga apporter biso ka moi plus na makambo ya tonti nango au moins to comprendre nango moi mukie mais pour moi ezaka na ka moi risque quoi donc à tous les endroits au Kenya na mais ça na risque avant que ne quand même faut linga pe balia aussi parce que yo peso ba sali yo bongo aussi quand même donc si et à quand même na quand même risque donc merci na bandeko so landi biso merci à toi Edino Image na invitation na yo merci na ma pose au cœur merci na Bibiana Estrella ma jumelle de moi-même merci na Bastar Congo landi biso pe bandeko bele balandi biso là vraiment donc merci na bango na côté ka pokara nenga nazwa éclaircissement sur cette histoire là pour na ba soki ko motiver nga comme ça tout parce que basala nga souvent ba proposition mais après je sais pas trop. Ma bonne lobby peut-être que na koko tenter mais na ba soma minene été. Na ko tenter kaka na ba soma ba 10 €. Parce que na ba soma 10 €, na koko zongi sont beaucoup plus facile. Donc David bonne nuit à toi aussi. Donc
na ba seulement ba 10 euros faut pendant petit à petit tu vas seulement ba 5 euros 10 euros si na moni comme bien na matin ba 50 euros pour na tala vraiment c'est intéressant mais ngani abi besoin dans ça nino tonti dans za mutasuka mais le problème imagine dit non so za sko mutasuka siko bato mutaliboso allié yami baya allié yami sato allié 5e année jusqu'au ba moi so ba comme ba fiaker tu le sous bon santé. Alors comment tu vas t'en sortir? Parce que ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Et comme ce que on peut sauter mundambo. C'est bazui. Quand c'est pas mon sur le mon côté, bah sur le on peut sauter. Donc ça veut dire que tu es de la merde au Québec ba bon gratuit. Bah ceux qui vont batamite mama là va la ba location ba me bele pour peut se faire foutre. Ah oui. Ah oui. Donc et aussi que la bongo parce que yo liaki mbongo na bongo so nga futa ngani. Mais voilà, ça fait que surtout maintenant yo kanabé to comment qu'il la famille et amitié baby qui famille et baby donc c'est ça qui est dommage comme ça là et tout. De toute façon souvent biso ba noir comme ça et tout sans trop critiquer comme ça là et tout. Tu perds un peu la sens des business hein, parce que là bozo ça là ton tinoana et ça quand même un peu une business comme ça et tout ça là entre biso comme ça là et tout pour permettre yopé au s'en sortir les choses dans la famille en Afrique comme ça et tout ça quand bon on est belé au rotine la famille et ça il makambo ya minene comme ça et tout yo banjo zong ta petit mais souvent, souvent bah, noir comme ça, il peut partir à moi qui montait à ma baie devant, c'est ça qui est dommage. Donc, je critique pas tous les noirs. Souvent, c'est comme ça. Et à net, tu as comme ça là et tout. Mon ninga voyo kanarabi au déficit loco et comme il peut appeler son bon et comme il faut boire na boko matina pour boire no bunda bani. Donc ça c'est vraiment à côté mon vraiment biso ba non photo ça beaucoup d'efforts côté wana quoi. Oza oteka ba mesh na yo ba nini mutaye azio ba mesh pesa mbongo na peso semaine oza na mbongo ezoleka so mbongo eleki na yo peso apesa kota komo kima yo comme ba 6 mois ba 1 an comme ça bokomi ko swana bokomi binemi likoni parce que prêter eloko azoko peso mbongo te donc faut ba noir baza na sens na ko yebake là on t'appelle sur le coin des alliés business donc là bon ça business comme ça tout bolongo le côté amitié bolongo le côté famille bon comme suko yo comment va bien on déni comme ça et tout cause associé bon comme le quoi associé à quelque chose comme ça là et tout donc bolongo le côté parce que vous autres travaillez associé mais suko souvent nous les noirs vraiment on déconne beaucoup côté ça. Didier, merci, bonne nuit, que Dieu te protège aussi. Dès qu'on a beaucoup sur ça, comme ça, ça va te belé bazar dessus, comme ça, et tu n'as qu'à au moins serment, pour n'a pas mèche, et puis ah étoile tika. Na descend na teka na so mèche té na défi ça bato lukelinga problème, babitumba na bundi, du ko récupérer ba mbongo. Ça fait qu'il fait écoute na le roi d'une église parce que bien on en doit son église, donc ça livre embrouille total. Et c'est regrettable comme ça et tout le monde n'a pas à voyager n'a pas comme si comme ça que nous sommes on est à côté que la rabino il y a peu pour nos hommes ça bon comme problème et tout comme ça et tout côté on dit bah non faut travailler en beaucoup faut y ba pour respecter mon salaire mon ninga là mon ninga décider comme ça toi ça la business il faut que soit business c'est que on a valeur biso to yebo tia business va ninga na valeur les années tickets chinois à un magasin, noir à un magasin, on préfère qu'on soit pondou pas chinois qu'on tient bon pas noir. Donc ça aussi ça fait partie. Il y a qu'égoïsme, il y a biso ba noir comme ça, il faut tout changer, tout travailler en haut plus quoi. Donc surtout améliorer des choses, des petites choses comme ça et tout, donc on est beaucoup plus loin. Ils t'auront motivé ba ninga comme ça et tout ba continuer ba business na ba quoi. Merci 5 étoiles de love, merci Tchétché. Babodo, continue en retard. Ouais, merci vraiment. En tout cas, Baïne Sobolanda et Bissona Poko Alilo, Zagi Po, Pachiche Bokota, moi na Bokota, mais beaucoup en retard. Ton nord sur la Syrie Kelemba, avantage à l'île Kelemba a des avantages, malgré tout beaucoup en retard, tout comme na Soukapenda Masolo. Alors, Minga Olobeza na moté, na Pesiga Bambote na Baïne so Oyo va participer à l'émission Oyo. Bibi Chulungela, bonsoir. Alors 5 étoiles de l'or en tout cas clôturer ma solo après on va là sur mon tour ça mbote na pesi ba yene so mbote ben oui to pesi mbote déjà bande cognos en tout cas
Ben voilà, moi, tu as écouté buter comme ça et tout pour la salle émission Lélo. Donc, il y a mon confrère comme ça, tu as bien Mambali Kilemba. Tellement et travaillera beaucoup dans un système en haut. Pourquoi ce banque est en haut? Il y a un quota qui pone plus comme ça là et tout. Tu as la chance vraiment la biso Azaki on a éclaircir biso un peu. Donc, malgré ça, mais voilà, éclaircir biso comme moi d'ambo mais. Naza toujours na méfiance sur ça et tout, mais j'ai tenterai un jour, si Dieu le veut. Merci, Nabandeko. Et dit, Nabandeko, nyonso bazokata Nabamba biso baza très important pour nous. Même à ce que tu si baombo tete moko na moto tanga ta kombo na moko na mon côté. Mais nzamba lola pambola bangwa baxla bangwa un plus parce que eza la quitté mutavandi na eka comme ça tu amoni et dit non amoni étoile comme ça tu habites tiens tika bloqué na tala bango comme ça et tout ça fait plaisir, ça veut dire qu'on est aimé et tout en quelque sorte. Donc on trouve bandeko nyos balanda so baza très important. Donc nzamba lola pambola bango na sali bango nyos bazali na ba gros bisous na bango. Donc de préparer émission moko na dit no vendredi pour un divorce et vous allez bien comme ça et tout beau dans biso vendredi à 21h pour une émission de séparation. Pourquoi séparation ce va se séparer pourquoi il y a que tout ça qui na kanda bossa même katika kibana des trucs comme ça et tout. Et on a très bien cette émission là vraiment bon opinion est très important donc on a pour ça boza penza bo pesa opinion non poto partager en gros peut-être que changer makambo ebe ba émission tout ça qui dit non et bien que ça mutu mususu atali on peut essayer des clics et permettre à changer aussi al babé ah ouais côté on a travaillé on m'a betika la nio tu vois. Et ça, on commence à conseil gratuit comme ça et tout. Celui-là qui doit critiquer, bah critiquer, puis souvent non, mais ça, même sont critiquer, mais c'est pas grave. Donc, ouais, ça n'a pas sapé à koyo, kayoki, comme ça là et tout, et vous portez quelque chose. On apprend à n'importe quel âge, donc on a âge nyonso, bah yoko la mutakoka la mukili, azana été. Donc voilà quoi. Oui. Merci beaucoup Edino Imange l'invitation na yo na ndengo accepter na direct non. Merci 5 étoiles de love en tout cas Pambo te passe Bozali Mapozokere Tchétché en tout cas moi na buta merci Bozala Penda tous la bomoko toujours pour l'andara biso pour partager la biloko ça vraiment bien biso beto kolemba bilo tous en abino toujours longo. Merci en tout cas 5 étoiles check Check, ciao. Bisous. Viviana Nadimbo, merci. Bayo, en tout cas, Boute Kolanda, on est Zaki, souci Nabiso Avilo, fallait partager moi si j'ai wana, il y a Likelemba, et ça n'a pas. Toyoki quand même, Ndenge David a aussi expliqué, ma solo yango, bon, tu as pilipité, tu as mon wate, mais. Continuer ma solo yango to sabino place ni masolo yango sukeli est-ce que maman a récupéré un bon note a récupéré été yango bino sobolanda biso bambote merci on est ensemble vendredi na 21h tous en abino longo check donc Paris Belgique Suède partout Allemagne genre c'est global et PM Express ya Yemeye Patrick Malouavengi déloger za moko hein donc agence ya fret on a bateau on a avion on wapi Global Express bakifuna nyonso na lokeno na Angola soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi vraiment l'économie sur Congolais faut tout promouvoir par carton par conteneur par valise pas mal même bongo kolukano minono te maman Global PM Express yango biso toujours artiste oyo tolingaka toujours bato baza na ba idée solo kola Patrick Malouavengi à air d'ouverture na chose à de lundi à samedi de 9h30 à 19h30 Kinshasa Brazzaville Angola donc Patrick Malouavengi rara il aura tout au day au fret au wapi na Angola na Congo Brazzaville na Congo ya biso moko RDC lo makasi o nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te tokutani awa na Global Express
Patrick Malové. Frais aérien, maritime, téléphone, Eddy no image, Okozwa. Yeza Kaka, au Pessi, au récupérer la Kishasa. Patrick Malové. Global Express, Bonne adresse, y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en voilà. Vive l'agence Global PEM Express Patrick Maloa Vengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les autres types de colis, tous les fret par conteneur, les fret maritimes, les fret aériennes ou tout type d'avion. Le type d'appel à petit colis, le colis express, ou cela va des jours. Et ceux qui ont été, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as un biso, au fouti à la poto, au salut maramio sur la kin, la dengue et à biso bata poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, au zulelo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.